plus près de Oui, plus près de toi. Je veux demeurer près de toi. Seigneur, Rester dans ta présence. manger à ta table. Manger à ta table. Environné de ta gloire. Environné de ta Oui, gloire. Dans ta présence. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir dans vos maisons. Matondi po ete bino boyambi biso na bandako na bino. Et c'est un plaisir pour nous Eza esengo po na biso de nous tenir devant vous. ya kotelema lisusu liboso na bino. Merci à l'ange de cette église, le pasteur Don Yves, Matondi na mwange ya ecclesia oyo mobateli pate Don Yves ainsi que maman Gisèle, pe na maman Gisèle. qui ont porté leur choix sur notre modeste personne. Bango oyo bandimaki kopona ngai. Nous bénissons également le Seigneur pour ces 3 jours de jeûne et prière, Topamboli lisusu nkolo po na mikolo misato ya kokila pe ya kobondela. dont le thème est la miséricorde de Dieu. Oyo mama ya likambo na yango eza mawa na Nzambe. Prions. Tobondela. Père, nous te disons merci Tata topesi yo matondi. pour la grâce que tu nous fais de nous réunir ce soir, Pona ngolu o sali biso ya kosangisa biso na pokwa na lelo. mais surtout de nous approcher de toi Pe mingi ya kopusa na pembeni na yo. afin d'obtenir miséricorde Na tina ete biso tozwa mawa. et d'être secourus Pe tosungama. dans nos jours de crise. Na kati ya mikolo na biso abokauki. Accepte de bénir ta parole Nzima kopambola liloba na yo. au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. 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 Le sous-thème que nous allons exploiter ce soir, c'est Dieu a-t-il retiré sa miséricorde? Litono o biso tokolobela na pokwa na lelo eza Nzambe alongoli mawa na ye. Dieu a-t-il retiré sa miséricorde? Nzambe alongoli mawa na ye. Nous trouverons notre texte de base dans le livre des psaumes, Tozwi moboko litangi na biso na mokanda aloyembo. le chapitre 77. Mokapo na tuku sambo na sambo. Avant que nous ne puissions lire le psaume chapitre 77 de 1 à 10, Yambo na biso totanga mokanda ya loyembo mokapo tuku na sambo molongo na yambo kino na zomi. qu'il nous soit permis peut-être de poser un mot sur l'auteur de ce cantique. Epesa mila biso nzela ya kolobela na tina ya moto oyo akomaki yango. Il est dit que ce psaume, c'est un psaume d'Asaph. Elobami ete loyembo oyo eza loyembo ya Azar. Et Asaph était un homme dont la pensée était très fertile. Azaf ya azalaki moto o makanisi na ye ezalaki kobotama ya kitoko. Il était très contemplatif, Ya azalaki moto o azalaki kogumbamela Nzambe mingi. très croyant, Azalaki moto ya bondimi. mais dont la vie était teintée comme d'une sorte d'amertume. Pe bomoi na ye ezalaki lokola na lolenge moko ya bololo. Ce qui fait que la plupart de ces cantiques ou de ces psaumes ont comme une sorte d'arrière-goût. Oyo ezosala ete baloyembo na ye mingi oyo akomaki eza na mwa elengi moko ya bololo na suka. Certains commentateurs disent Bakomi mususu balobaka que pour mieux comprendre Asaph, pona kososola malamu Azaf il faut avoir fait la mer. esengelaki yo osala mbu. Il faut avoir connu le mauvais temps sur les grandes eaux. Esengelaki na yo oyeba mopepe ya makasi na bambu. Il faut avoir connu le péril Esengelaki na yo oyeba konana mato obungi na kati ya mai. ou la tempête. To pe mbonge ya makasi. Par cette introduction, Na nzela ya likoti wana on comprend que tozososola ete Asaph a connu des temps très difficiles, très secoués dans sa vie. Azaf ye azalaki na bangonga oyo etungisamaki makasi ya bomoi na ye. Et nous allons le découvrir donc dans le psaume chapitre 77 que je vous invite à lire. Pe tokomona yango na mokanda ya loyembo mokapo na tuku sambo na sengi biso totanga. Du premier verset au 10e. Uta molongo nango ya yambo kino na zomi. Donc psaume 77, 1 à 10, je lis pour tous. Natangi pona biso nyonso mokanda ya loyembo mokapo tuku sambo na molongo na yambo kino na zomi. Au chef des chantres, à Yédoutoun, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur.
La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Amen. Amen. Et donc, le sous-thème que nous allons exploiter ce soir se trouve au verset 10. Dieu a-t-il retiré sa miséricorde? Litono oyo tokolobela na pokwa na lelo eza na molongo ya zomi. Nzambe alongoli mawa na ye. Donc, voyez-vous que Asaph se trouve dans une période de crise de sa vie. Bomoni ete Asaph ya mikuti na tango moko ya bokauki ya bomoi na ye. Comme il en est le cas pour l'humanité en ce moment même avec cette pandémie. Lokola eza pe pona mokili mobimba na mikolo oyo na mopepe oya bokono. Et dans son trouble, il se pose des questions. Pe na kati ya kotungisama na ye ya mituni motuna. Il se dit des choses au-dedans de lui-même. Ya milobeli makambo na kati na ye moko. Et quand vous lisez au verset 1, il prend la résolution, il dit que de ma voix, je vais aller vers l'Éternel. Soki totali na molongo nango ya yambo, ya azwi mokano ya koloba na mongongo na ngai nazokende pai na Nzambe. Bien-aimé, il est important que quand on passe par des temps de trouble, qu'on sache se tourner vers l'Éternel. Balingami eza penza motu ya mingi, soki ozoleka na bangonga ya bokauki, biso toyeba kozonga epai na Nzambe. Il dit dans ce temps de trouble, je crie à l'Éternel. Alobi na batango oya mitungisi ngai na gangi epai na Yahweh. Le cri est une expression d'un désarroi quelconque. Koganga eza elobeli ya pasi moko boye. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. C'est que quel que soit l'état dans lequel nous entrons dans la présence de Dieu, ce qui est sûr pour nous est que nul ne l'a rencontré et est resté le même. Donc Asaph, dont il est question ici, entre dans la présence de Dieu, mais il y entre avec des cris, il y entre avec sa voix, avec son énergie. Asaph ye tango azalaki na batango ya pasi akotaki epai na Nzambe na makasi na ye na posa ya motema pe na koganga na ye. Il entre dans la présence de Dieu sans gants, il ne feint pas, il est vrai, il est naturel. Ye akotaki na kati ya bozalisami na Nzambe azalaki penza na solo azaki kobomba o tezaki na kati na ye. Pourquoi il émet des cris dans la présence de Dieu? Pona nini ye azoganga na kati ya bozalisami na Nzambe? Parce que les cris sont souvent poussés par l'énergie de l'oppression que nous avons au-dedans de nous. Po ete tango mosusu koganga ezalaka na ba oyo ozoyoka to na pasi ozana yango pe etindi yo oganga. Vous savez, Dieu a besoin, il a aussi des fois besoin de nous entendre crier, mais d'être vrai dans sa présence. Boyebi tango mosusu Nzambe azalaka na posa koyoka biso to ganga pe tozala batu ya solo na kati ya bozalisami na ye. Combien des fois nous pleurons au-dedans de nous, mais quand nous nous trouvons dans la présence de Dieu, nous feignons, nous faisons semblant comme si tout allait bien. Ok. Mbala boni to ganga katoto lela kakasi soki ekuti yo na kati ya bozalisami na Nzambe ozosala lokola makambo nyonso eza malamu. Ah, s'il y a un seul endroit où je dois être vrai, c'est dans la présence de Dieu. Ok. Soki eza na esika moko o esengeli na fongola motema na ngai mobimba esengeli eza na kati ya bozalisami na Nzambe. Là, dans la présence de Dieu, je crie, je pleure, je m'exprime. Si ceux qui sont dehors ne peuvent pas me comprendre, lui qui entend mes cris m'entend. Na kati ya bozalisami na Nzambe esengeli na ganga esengeli na bimisa nyonso eza posa na kati ya motema na ngai atako moto aza pembeni ya sosoli te kasi ye aza na likolo azo sosola.
combien il est important de tirer la sonnette d'alarme quand on est envahi. Boni boni eza motuya penza ya kobeta ngonga tangu makambo ezotungisa yo. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pe nayebi te soki yango esi ekomela bino. Mais quand l'on frappe à ma porte, Kasi tango babetaka na ekuke na ngai. généralement, je cours plus vite quand la personne qui est de l'autre côté insiste et frappe plus fort. Mingi mingi na kimaka na lombango tango moto oyo aza na ngambo okuna azobeta penza makasi. C'est juste une invitation à savoir entrer dans la présence de Dieu tout en étant vrai. Yango eza kaka mbela ya kokota na kati ya bozalisami na Nzambe soki toza penza moto oyo azofungula motema. Donc Asaph dit au verset 2 Bongo Azafi ya lobi na molongo ya mibale qu'il cherche la face de Dieu de jour comme de nuit. ete ye azoluka elongi na Nzambe butu pe na moi. Sans se lasser, il appelle au secours de l'Éternel. Ye azolemba te azobenga katango nyonso lisungi na Nzambe. Il refuse, son âme refuse toute consolation. Molema na ye ezoboya kobondisama nyonso. Vous savez, il est de ces problèmes où, quels que soient les mots gentils, quels que soient les mots que l'on vous dise, vous ne trouvez pas votre compte. Boyebi eza na makambo mosusu ata balobeli yo maloba oya malamu to ya kitoko kasi ozomona ete makambo yango ezokokana te na ya yo. Soit vous trouvez ces mots trop faibles par rapport à votre situation, Tango mosusu ozomona maloba yango eza penza pete kolandisama na likambo na yo. soit encore ces mots sont tellement inappropriés et inopportuns. Tango mosusu ozomona maloba yango esengeli te na makambo oyo zana yango. Soit que ces mots sont carrément faux. To tango mosusu maloba yango peza nango kaka ya lokuta. Vous savez, si vous devez vous faire soigner et que votre guérison doit passer par une opération chirurgicale, Oyebi soki esengeli okende pa ya monganga pe likambo no esengeli olekana kaka na lipaso. et que quelqu'un vienne vous présenter de l'aspirine, vous la présentant comme une solution à votre problème, Pe moto moko ayeli yo kisi ya aspirine pe alobi ke yango nde eza eyano na likambo na yo. il y a une inadéquation. Ok, eza na kokokana te. La solution qu'on apporte ne répondra pas à votre besoin. Ok, eyano oyo ba memeli yo yango ezokokana te na posa oyo zana yango. Donc quand Asaph est en train de dire que son âme refuse toute consolation, Bongo tango Azafi ya azoloba ete molema na ye eboyi kobondisama nyonso. c'est une façon de dire que tout ce qui a été apporté jusqu'ici comme consolation n'est que distraction. Elingi koloba ete nyonso eye tango tikino tango oyo lokola libondisi eza nango kaka kolekisa tango. Ah, c'est difficile de consoler quelqu'un qui n'accepte pas la consolation. Ok, eza pasi kobondisa moto oyo alingi yango te. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. Kasi naza na sango malamu pona biso na poko na lelo. C'est que Dieu Ete Nzambe peut guérir ceux qui ont les cœurs brisés. ye akoki kobikisa bato o baza na mitema Il etutami. est capable d'apporter la solution Ye aza na makoki ya komema eyano là où les mots des humains n'ont pas su l'apporter. esika oyo maloba na bato ya mokili ekokaki komema yango te. Et ce soir, Pe na poko na lelo la miséricorde de Dieu mawa na Nzambe sera adéquate yango ekobongama to ekosengela penza à votre besoin, na likambo oyo ya yo, à votre situation. na likambo oyo oza na yango. Vous savez, Asaph dit, je me souviens de Dieu et je gémis. Pe boyebi Azafa lobi nazokanisa Nzambe pe nazoyoka pasi to nazolela. Depuis quand on se souvient de Dieu, on devrait gémir? Utakani soki yo ozokanisa Nzambe yo esengeli oyoka pasi na motema. Asaph ici veut simplement dire Azaf awa ya lingi kaka koloba que quand vous avez tellement espéré, tellement attendu la solution de Dieu et qu'elle n'est pas venue, ete soki yo ozeli penza to oliki mingi so yano na Nzambe pe yango ezoya te. quand vous y pensez, Tangu yo ozokanisa na tina na yango. vous avez l'impression que ça sera inefficace. Ok, yo ozomona lolenge ete to tango mosusu ekozala nango makasi te. On a beau dire que Dieu est tout puissant, Tokoki koloba nyonso ete Nzamba zangu ya meke. que Dieu est
un torrent de vie par exemple. ete nzambe ye aza mai na bomoi. Mais tous les attributs de Dieu peuvent sembler inefficaces quand votre peine est lourde. Kasi makambo nyonso o bazoloba na ntina na nzambe yango ekoki kozala makasi te tango pasi no eza mozindo. Ce qu'il essaye de dire ici, Oyo azomeka koloba c'est qu'à plusieurs reprises, il a fait semblant, il a fait comme étouffer sa peine, ete mbala mingi ya sali lokola kobomba pasi na ye. mais elle ressurgit toujours. Ok, kasi yango ebimaka kaka tango nyonso. Ne vous est-il jamais arrivé Yo ekomela yo nano te d'avoir un problème ete ozana likambo moko et que quand vous vous retrouvez au milieu des gens qui sont en train de rire, tango yo mikuti katikati ya bato oyo bazoseka vous faites semblant de sourire. ayo pozo meka lokola ozoseka. Mais vous savez qu'au-dedans de vous, Kasi yo yebi na kati na yo votre cœur saigne, motema na yo ezotanga, votre cœur pleure. motema na yo ezolela. Des peurs assaillissaient Asaph. Kolela yango ezalaki koya kotondisa Asaph. Il avait tellement peur, Ye azalaki penza na kobanga, tellement chargé par des problèmes, atondisamaki penza na makambo. qu'il dit même au verset 4 Ye azoloba tako na molongo ya mine que ses paupières s'interdisent de se baisser, de tomber, de se fermer. ete miso na ye ezokangama te, ezoboya kokangama. Combien de fois Mbala boni nous avons connu des situations biso tokutana na makambo qui nous ont empêchés de fermer l'œil. ok oyo epekisa yo olala pongi. À peine c'était le jour, Kala mingi te tongo euti kotana, à peine vous entendez encore le coq chanter et vous ne vous souvenez pas d'avoir fermé l'œil tellement vous êtes chargé. kala mingi pete oyoki soso azolela ozobanza te ozokanisa te soki yo olalaki po ete makambo eleki yo mingi. Combien des fois, Mbala boni quand vous considérez tous les problèmes que vous avez, tango yo ozotala makambo nyonso oyo oza na yango vous enviez même ceux qui sont morts. ozolula tako bato bakufa, Vous vous dites que peut-être que eux ils se reposent mieux. omilobeli atango bango bazopema malamu. C'est vrai qu'après avoir considéré toute cette situation, Ya solo penza na sima ya kotala makambo wana nyonso quelqu'un pourrait se poser la question, et c'est même la réaction de la plupart d'entre nous, moto mosusu akoki komituna makambo pe yango oyo ekomelaka mingi katikati na biso que quand un problème surgit, ete tango likambo moko eyaka on a souvent tendance à aller chercher les sources. biso tolukaka mingi tokendo koluka liziba nango to ebandeli nango euti wapi. N'est-il pas écrit, Yango ekomami te au jour du malheur réfléchis? ete na mikolo ya pasi yo kanisa C'est que généralement, ete mingi quand un problème nous tombe dessus, tango likambo moko ekomelaka biso on se remet en question. biso tobandaka komituna mituna. On se demande, mais qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a occasionné cette situation? Yo bandi koloba nini epesi nzela na likambo oyo ekoma. Et en parcourant la Bible, Pe na kotangaka Biblia nous découvrons que plusieurs peuvent être les raisons qui peuvent apporter des problèmes dans nos vies. tozomona ete makambo ebele ekoki kozala oyo ezomemela biso makambo na bomoi. Il peut se faire Ekoki kosalema ete que ce problème ete likambo yango nous arrive à cause de notre propre faute, ça veut dire par notre propre péché, likambo yango ezokomela biso na mbeba na biso moko to pe na lisumu na biso moko tosali ou à cause du péché de quelqu'un d'autre, mais dont nous subissons les conséquences. to tango mosusu lisumu moto mosusu asalaki kasi yo ndo ozofuta mbano nango. Mais je me pose la question, Kasi nga na mituni motuna Lazare qui est tombé malade et qui est mort, où avait-il péché? Lazalo oyo akweyaki maladi pe akufaki esika nini oyo asalaki lisumu. C'est qu'il y a aussi des situations où Eza pe na makambo mosusu oyo on n'a rien fait de mal, on regarde de bout en bout, on ne se retrouve pas, on n'a pas péché. yo osali mabete otali ebandeli kino suka omoni te esika osali lisumu. Aucun de nos parents n'a péché. Moko te ya baboti na biso pe asalaki lisumu. Et pourtant, Nzokande on constate qu'on est dans le problème. tozomona ete toza na kati ya likambo. Et cela nous arrive souvent. Pe yango ekomelaka biso mingi penza. Et donc toutes ces questions que Asaph se pose, Pe na kati ya mituna nyonso oyo Asaph azomituna c'est parce que lui aussi cherchait quelle était la cause à ce problème-là. ok eza po ete ye pe azalaki koluka tina ya likambo yango eza nini.
Donc quand vous parcourez donc du verset 1 au verset 10, Tangu tozotala uta molongo ya yambo kino na zomi, vous vous rendez compte qu'il parle de beaucoup de choses à la fois. bozomona ete azolobela na makambo ebele na mbala moko. Il dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Alobi nazokanisa na tina baloyembo na nga katikati ya butu. Je fais des réflexions dans mon cœur. Nazokanisa na kati ya motema na ngai. Et puis commence à se poser des questions. Le Seigneur rejettera-t-il à toujours? Bonga bandi komituna motuna nkolo akobwaka kalibela. Ne sera-t-il plus favorable? Ye akozala lisusu malamu te. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Liloba na ye yango ekwei pona libela. Dieu a-t-il oublié sa miséricorde? Nzambe abosani mawa na ye. Et au verset 11, Pe na molongo ya zomi na moko, il dit, ce qui fait ma souffrance, alobi oyo ezosala pasi na ngai, c'est que la droite du Très-Haut eza ete loboko mobali ya oyo ya likolo, n'est plus la même. yango eza lisusu lolenge moko te. La droite du Très-Haut Loboko ya mobali n'est plus la même. eza lisusu lolenge moko te. Voyez-vous, ici, il semble avoir trouvé quelle était la source de son problème. Awa botala aluki koyeba nini oyo ezalaki tina ya likambo na ye. Il pense dans son esprit que c'est parce que la droite du Très-Haut n'est plus la même que tout ce malheur lui est arrivé. Ye akanisi pe alobi ete lokola loboko ya mobali ya oyo aleki likolo eza lisusu te nde makambo wana nyonso ekomeli ye. Mais nous nous posons des questions. Kasi biso tozomituna motuna. Est-ce que la droite de l'Éternel peut-elle changer? Loboko ya mobali ya Yawe yango ekoki kobongwana. La Bible dit Biblia elobi que la main de l'Éternel n'est pas courte, ete loboko na Yawe yango eza mokuse te, mais que ce sont nos péchés qui nous empêchent kasi eza masumu na biso nde ezopekisa biso d'accéder à la délivrance de l'Éternel. ya kokota na kati ya bokangolami na Yawe. Mais quand vous lisez tout ce psaume, et je vous invite, c'est un très beau psaume, à le lire à la maison. Pe tango tozotanga mokanda onyoso ya loyembo na sengi na biso totanga yango na ndako eza malamu mingi. Il dit, la droite de l'Éternel n'est plus la même. Alobi ete loboko ya mobali ya oyo likolo eza lisusu lolenge moko te. Et au verset 12, il dit, je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Pe na molongo ya zomi na mibale alobi ngai na koloba lisusu makambo o Nzambe asala. Mais ce passage nous rappelle quelqu'un. Kasi makomi oyo ezokanisa biso na tina ya moto moko. Ça nous rappelle Gédéon, Ezozongisa biso makanisi na tina ya Gédéon qui un jour a dit oyo mokolo moko alobaki que si l'Éternel était avec nous, ete soki Yawe azalaki elongo na biso, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? pona nini bapasi oyo nyonso ekomeli biso? Où sont tous les exploits dont nous ont parlé nos pères? Wapi makambo nyonso ya malamu batata na biso balobelaki biso? Je vais peut-être vous inviter à le lire. Allons dans Juge chapitre 6. Nakosenga biso totanga yango na mokanda ya bilombe mokapo na motoba. Juge chapitre 6, c'est une histoire très bien connue. Mokanda ya bilombe mokapo na motoba eza lisolo eyebani penza. Nous allons faire une lecture kangourou et nous pourrons l'expliciter après. Bongo tokobando tanga ka pe milongo mususu tokoleka yango tokopesa yano nango sima. Donc Juge chapitre 6, premièrement, je vais lire du premier verset au 7e. Mokanda ya balongi mokapo na motoba tozotanga uta molongo nango ya yambokino na sambo. Et je vais finir par le verset 11, donc du verset 11 au verset 14. Bongo tokopumbwa pe tokotanga molongo ya zomi na moko kino zomi na mine. Juge chapitre 6, Mokanda ya bilombe mokapo na motoba de 1 à 7, uta molongo nango ya yambokino na sambo. ensuite de 11 à 14. Bongo topumbwe totangi zomi na moko kino zomi na mine. Je lis au nom du Seigneur. Natangi na kombo na nkolo. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza
Et il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude des sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Je vais sauter, je vais aller au verset 11. Toke na molongwa zomi na moko. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nous ont racontés nos parents, nos pères? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Amen. Voici un texte réconfortant. Tala litangi oyo ezozongisa biso makasi. Gédéon comme Asaph, Gédéon lokola Asaph, il pense aux souvenirs des pères. Iye azokanisa na ntina ya makambo oyo batata babikaki. Et ce qui est merveilleux dans ces deux textes, Pe oyo eza ya kitoko mingi na kati ya makomi oyo nyonso mibale. c'est que tous ils évoquent le souvenir d'Égypte. Ete bango nyonso mibale bazolobela na ntina ya makambo esalamaki na Ejipito. Parce que pour Israël, Po ete pona Israël, la référence des miracles, po ete Israël pona kotala likambo ya bikamwa, le plus grand miracle ou la plus grande délivrance qu'ils aient vécue, bikamwa oyo ya monene to bokangola mio ya monene bango babikaki, c'est la traversée à pied sec de la mer Rouge. ezalaki kokatisa na makolo na katikati ya mbu. Donc Gédéon se demande, Bongo Gédéon ya bandi komituna. si l'Éternel était réellement avec nous, Soki ya solo penza Yahweh azalaki elongo na biso, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? pona nini bapasi oyo nyonso ekomeli biso? Un peu comme vous où vous êtes. Mwa moke lokola bino esika bozwami, Vous vous demandez peut-être, bino bozomi tuna motuna tango mosusu, je sers Dieu, ngai nazosalela Nzambe, je fais ceci, nazosala likambo je fais songolo, cela pour Dieu. nazosala likambo mpakala pona Nzambe, Pourquoi toutes ces choses me sont arrivées? kasi pona nini makambo nyonso oyo ekomeli ngai? Si réellement l'Éternel est avec moi. Soki ya solo penza Yahweh aza elongo na ngai. Donc Asaph dit à Dieu, Asaph ya lobi na Nzambe, je sais ce qui fait ma souffrance. nayebi nini oyo ezosala pasi na ngai. C'est que ta main n'est plus la même. Ete loboko na yo eza lisusu te. Est-ce que la main de l'Éternel peut-elle changer? Loboko na Yahweh yango ekoki kobongwana. Est-ce que Dieu change-t-il? Nzambe akoki kobongwana penza. Est-ce qu'il oublie ses compassions? Ye abosanaka bamawa na ye. Dieu n'oublie pas ses compassions. Nzambe abosanaka bamawa na ye te. Et quelle que soit la colère de Dieu, Pe ata kokanda oyo Nzambe aza na yango, elle n'effacera jamais la miséricorde de Dieu. ok, yango ekolongolaka ata mokolo moko te mawa na Nzambe. Même quand Dieu est en colère, Ata kosoki Nzambe aza na kanda. même quand c'est par ta propre faute que tu en es arrivé là, Ata kosoki eza na mbeba na yondo komi na esika wana. même quand c'est un malheur que tu as hérité à cause du péché de quelqu'un d'autre, Ata kosoki eza pasi moko yo ozwi na libula pona lisumu ya moto mosusu, la colère de Dieu kanda na Nzambe n'effacera jamais sa miséricorde sur ta vie. ekolongolaka ata mokolo moko te mawa na ye na mokili. La colère de Dieu Kanda na Nzambe n'effacera jamais la miséricorde de Dieu dans ta vie. ekolongolaka ata mokolo moko te mawa na Nzambe na bomoi na yo. Israël, Gédéon et Asaph ont
évoquait le souvenir de la traversée d'Israël. Gédéon pe azaf bango balobaki na tina ya likambo ya kokatisa mai ya mbu. Parce que pour eux, c'est la plus grande référence de la délivrance. Po ete pona bango yango wana nde bokangolami ya monene. Mais toi et moi, Kasi yo na ngai, enfants de Dieu, bana na Nzambe, quelle est notre plus grande référence de la délivrance? bokangolami na biso nini ya monene oyo toza na yango? Mon frère, ma sœur, Ndeko mwasi pe mobali. il n'y a pas plus grand miracle que ton salut. Bikamo ya monene eza te soki eza lisiko na yo te. Il n'y a pas plus grand miracle que Dieu qui accepte de sacrifier son unique fils pour toi. Bikamo ya monene eza te koleka oyo Nzambe apesaki mwana na ye moko wa mbeka pona yo. La Bible le dit si bien Biblia elobi yango penza malamu mingi. dans le livre de Romains chapitre 32, chapitre 8 verset 32. Na mokanda ya Baroma mokapo na mwambe molongo na tukumi sato na mibale. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Ye oyo achaki mwana na ye moko pembeni te. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Ye oyo abatelaki mwana na ye moko te. Comment nous refusera-t-il pas de nous donner toutes choses si on les lui demande? Lolenge nini te ya kopesa biso nyonso oyo tokosenga ye. Si Dieu Soki Nzambe a accepté andimaki de livrer ya kopesa biso celui qu'il avait de plus précieux moto oyo azalaki na ye penza ya motuya pour le salut de mon frère et de ma sœur, pona lisiko ya ndeko mwasi pe mobali, pour mon salut, pona lisiko nanga, alors je ne vois rien bongo na moni eloko moko te qui peut t'empêcher, oyo ekoki kopekisa yo qui peut empêcher to oyo ekoki kopekisa la miséricorde de Dieu mawa na Nzambe de courir ya kokima mbango afin de t'atteindre na tina ete ekoma esika ozali dans cette situation-là. na kati ya likambo wana. Il n'y a aucune situation Eza na eloko moko te qui peut t'empêcher oyo Dieu ekoki kopekisa Nzambe de déployer sa miséricorde sur ta vie. ya kokitisa mawa na ye likolo na bomoi na yo. Dieu dit Nzambe alobi dans Romains chapitre 8, na mokanda ya Baroma mokapo na mwambe, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? nini oyo ekoki kokabola ngai na bolingo na Nzambe? Quelle est cette angoisse qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Pasi nini wana ekoki kokabola ngai na bolingo na Nzambe? Quel est ce problème qui s'interpose entre moi et l'amour de Dieu? Likambo yango nini oyo ezotelema katikati na ngai pe bolingo na Nzambe? Quelle est cette situation qui fait obstacle à mon amour ou à l'amour de Dieu pour moi? Likambo yango nini oyo ezotia libaka na kati ya bolingo na Nzambe pona ngai? Quel est ce problème Likambo yango nini qui puisse se tenir oyo ekoki kotelema en opposition na kotelemela de la miséricorde de Dieu? mawa na Nzambe? Il n'y en a pas un seul. Eza ata moko te. Il n'y en a pas un seul. Ata moko te. Lui Ye qui a livré oyo akabaki Jésus-Christ Yesu Kristo pour le salut pona lisiko de l'humanité, ya mokili mobimba, à combien plus forte raison boni te ne nous donnera-t-il pas toutes choses ya kopesa biso te makambo nyonso par Jésus-Christ? na nzela ya Yesu? Mon frère, ma sœur, Ndeko mwasi pe mobali, qu'est-ce que je suis en train de te dire ce soir? nini oyo ngai nazoyebisa yo na pokwa na lelo? Je suis en train de te dire Nazoyebisa yo que la miséricorde de Dieu ete mawa na Nzambe n'est pas passée. yango eleki nano te. Que la miséricorde de Dieu Ete mawa na Nzambe n'est pas une histoire ancienne. yango eza lisolo moko te ya kala. Que la miséricorde de Dieu Ete mawa na Nzambe est capable yango eza na makoki de te localiser ya kokuta yo esika et de ozali te sortir de ces ravins pe ebimisa yo na kati ya libulu wana dans lesquels tu te trouves oyo na maintenant. kati yo mizwami na sikoyo. Dieu Nzambe est capable aza na makoki de te consoler ya kobondisa motema na yo dans cette na situation-là. kati ya likambo wana. Est-ce une maladie? Yango eza bokono, Est-ce la perte d'un bien précieux? yango eza kobungisa eloko moko ya motuya, Est-ce la mort qui t'assaille? yango eza kufa nde ezotungisa yo.
Quel est le problème likambo yango eza nini qui te fait douter aujourd'hui oyo ezobetisa yo tembelelo de la miséricorde de Dieu? na ntina ya mawa na Nzambe? Quel est ce problème Likambo yango eza nini qui fait que quand tu te trouves dans la présence de Dieu, oyo ezosala ete tangu yo mikuti na kati ya bozalisami na Nzambe tu pleures yo ozolela parce que tu es dépassé? po ete makambo elekeli yo? Un jour, Mokolo moko Marthe était dépassée Marthe ye makambo elekelaki ye parce que Lazare était mort. po ete Lazalo akufaki. Elle dit à Jésus, Alobi na Yesu, si tu eusses été là, soki yo zalaka awa Lazare ne serait pas mort. Lazalo alingaka kufa te. Vous connaissez la réponse de Christ. Bino boyebi eyano ya Kristo. Je suis la résurrection et la vie. Ngai nazali sekwa pe bomoi. La miséricorde de Dieu pour toi ce soir, Mawa na Nzambe po na yo na pokwa na lelo. c'est la résurrection Yango ezali sekwa. et c'est la vie Ok, pe yango eza bomoi. pour la situation dans laquelle tu te trouves. Po na likambo oyo na tina nango yo zwami. La miséricorde de Dieu ce soir, Mawa na Nzambe na pokwa na lelo c'est la vie eza bomoi qui entre oyo ezokota dans cette situation-là qui semblait mourir. oyo ezokota na kati ya likambo oyo ezalaki lokola ya kokufa. Bien-aimé, Balingami, la miséricorde de Dieu mawa na Nzambe n'est pas loin de toi. yango eza mosika na yo te. Alors que nous allons chanter ce chant pour nous préparer à prier, Tangu tozomilengela mpona koyemba nzembo oyo nous voulons dire tolingi que toloba Jésus, tolingi toloba ete Yesu qu'il est toujours le même, ye aza lolenge moko qui ne change pas. ye abongwanaka te. La même vie qu'il nous a déployée hier, Bomoi moko oyo ye apesi biso lobi oyo eleki il est capable de nous la déployer encore aujourd'hui. ye aza na makoki ya kopesa biso yango mpe lelo. Le même secours qu'il nous a offert hier, Lisungi oyo ye apesaki biso lobi oyo eleki il est encore capable de nous le donner aujourd'hui. aza lisusu na makoki ya kopesa biso yango mpe lelo. Pense à la miséricorde de Dieu. Kanisa na tina ya mawa na Nzambe. Ne pense pas à ton problème. Yo kokanisa na tina likambo na yo te. Ne pense même pas à ce péché-là. Kokanisa ta ko lisumu wana te. Parce que la Bible dit Po ete Biblia elobi que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ete atako masumu na biso komi motane que le sang de Jésus est capable de nous laver. ete makila na Yesu yango eza na makoki ya kosukola biso. La miséricorde de Dieu est disponible encore ce soir. Mawa na Nzambe eza lisusu na pokwa na lelo. Qui est celui qui veut attraper cette main de secours que Dieu est en train de nous Nani lancer? oyo aza moto azoluka loboko ya lisungi oyo Nzambe azopesa. Dieu est présent. Nzambe azawa. Alléluia. Jésus
il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oui, bien-aimé. Iyo molingami. Loue l'Éternel pour ses hauts faits du passé. Sanjola nzambe pona bolamu na ye olobi eleki. Parce que la puissance de Dieu Po ete nguya na nzambe est encore d'actualité aujourd'hui. yango ezana no na kata mosala lelo. Jésus ne change pas. Yesu abongwani te. Toi, tu peux changer ta position, Yo koki kobongola lolenge na yo. mais il reste le même. Kasi ye atikali lolenge Il reste moko. le même. Atikali lolenge Il moko. reste le même. Atikali lolenge Il moko. reste le même. Atikali lolenge moko. Oui, Jésus, je crois que tu restes le même. Iyo Yesu nandimi ete otikali lolenge moko. Je crois que tu es miséricordieux. Nandimi ete yo tondisami na mawa. Je crois que tu es miséricordieux. Nandimi ete yo zanzambo atondisami na mawa. Que quel que soit mon péché, Ete atako lisumu na tu es ngai. capable de le pardonner. Yo zana makoki ya kolimbisa yango. Tu es capable de déployer encore Yo zana makoki ya kokitisa lisusu. ta miséricorde sur ma vie. Ya kokitisa lisusu mawa na yo na bomoi na ngai. Bien-aimé, Balingami. le Dieu qui t'avait donné ce travail, Zambe oyo apesaki yo mosala wana. le Dieu qui t'avait donné ce commerce-là, Zambe oyo apesaki yo mombongo wana. même si la pandémie est passée par là, Atako soki mopepe ya maladi eleki kuna. même si tu crois avoir tout perdu, Atako soki yo kanisi ete obungisi nyonso. sa miséricorde est encore d'actualité. Ok, mawa na ye yango ezosala lisusu mosala. Non, je ne doute pas de la miséricorde de Dieu. Te nazobeta tembe te na mawa na Nzambe. Je regarde d'où il m'a tiré. Ngai nazotala esika oyo azwaki Je regarde d'où il m'a pris. nazotala esika oyo azwaki ngai. Je ne peux pas douter de la miséricorde de Ngai Dieu. nakoki kotia tembe te na mawa na Nzambe. Il est le même Aza lolenge moko. Hier. Lobi oyo eleki. aujourd'hui Lelo. et éternellement. Pe libela na libela. Sa miséricorde est encore d'actualité. Mawa na ye ezosala nanu mosala. Même s'il était en colère, Atako soki azalaki na kanda. sa colère n'effacera jamais sa miséricorde. Ok, kanda na ye ekolongola te mawa na ye. Sa colère n'effacera jamais sa miséricorde. Kanda na ye ekolongola te mawa na ye. Je crois en ta miséricorde. Ngai nazondimela mawa na yo. Je crois que tu peux tout pardonner. Nandimi ete yo koki kolimbisa nyonso. Je crois que tu peux sauver. Nandimi ete yo koki kobikisa. Je crois que tu peux délivrer. Nandimi ete koki kokangola. Oui, j'ai souvent pleuré. Iyo ngai nalelaki mingi. Mais je crois kasi nandimi qu'aujourd'hui, ete lelo c'est le jour eza mokolo où mon problème ete o likambo na ngai. rencontre ta miséricorde. Ok, yango ezokutana na mawa na Mon yo. problème Likambo na nga. rencontre ta miséricorde. Yango ezokutana na mawa na Mon yo. problème Likambo na ngai. rencontre ta Yango miséricorde. ezokutana na mawa na Je yo. crois en ta miséricorde. Nazondimela mawa na Je yo. crois en ta compassion. Nazondimela mawa na yo. Tes bontés ne sont pas épuisées, Bolamu na yo esili te. ni tes compassions arrivées à leur terme. Tope mawa na yo ekomi na suka Ta te. compassion est encore d'actualité. Mawa na yo yango ezosala lisusu Sa mosala. miséricorde est encore d'actualité. Mawa na ye ezosala lisusu mosala. Je te bénis, Seigneur. Napamboli yo nkolo. Je te bénis, oh Dieu. Napamboli yo o Nzambe. Seigneur, merci Nkolo matondi. pour cette maman qui a longtemps pleuré sur son enfant. Pona mama oyo aleli mingi pona mwana na ye. Merci, Seigneur, Matondi nkolo. parce que ta miséricorde Po ete mawa na yo. court Yango ezokima pour mbango. rencontrer Pona kokutana. cette femme Mwasi wana. qui pleure Oyo azolela. parce que sa relation a été brisée. Po ete boyokani na ye yango ebebisami. Seigneur, merci Nkolo matondi. parce que ta miséricorde Po ete mawa na yo. atteint Yango ezokutana. ces enfants Na bana. qui ont été abandonnés. Oyo babwakama. Seigneur, merci Nkolo matondi. parce que ta miséricorde Po ete mawa na yo. court Yango ezokima et mbango. atteint Pe ezokutana. ce frère Na ndeko mobali qui a été wana. injustement
accusé. oyo bafundaki ye na likambo ya lokuta. Ta miséricorde est encore d'actualité. Mawa na yo yango eza lisusu na mosala. Tu ne changes pas. Yo bongwani te. Tu es le même. Oza lolenge moko. Hier, Lobi eleki. aujourd'hui Lelo. et éternellement. Pe libela na libela. Et aujourd'hui plus que jamais, Pe lelo koleka mikolo nyonso. nous voulons croire en ta miséricorde. Ok, biso tolingi kontonzi manatina ya mawa na yo. Nous te bénissons pour cette main qui nous a touchés. Tozo pambola yo pona loboko oyo esimbi biso. Nous te bénissons pour ce premier jour de nos 3 jours de jeûne et prière. Ok, tozo pambola yo pona mokolo na biso ya yambo ya mismi ya kokila pe kobondela. Mais nous te bénissons plus Kasi tozo pambola yo mingi koleka. pour le travail que tu vas continuer. Ok, pona mosala oyo zokomba na kosala. Les 2 jours qui vont suivre. Na mikolo mibale oyo ezoya. Merci pour ta main. Matondi pona Merci loboko pour na ta yo. grâce. Matondi pona ngolu na Merci yo. pour ta miséricorde. Matondi pona mawa Au na nom yo. de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. 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 Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur et merci de nous avoir reçus chez vous. Balinga mitozo pambola nzambe pe matondi po ete boyambi biso epa na bino. Le rendez-vous est pris pour demain Bokutani epesami pona lobi o ezoya. aux mêmes heures. Na bangonga moko Nous kaka. avons rendez-vous Ok, tozana bokutani. avec la miséricorde de Dieu. Tozana bokutani elongo na mawa na nzambe. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons Nzambe apambola bino na bandako na et bino. que sa miséricorde vous atteigne où que vous soyez en ce moment. Pe mawa na ye esimba bino to ekuta bino esika o bozwami sikoyo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je veux demeurer. Je veux